lelo oyo kozala pembeni ya monsieur le chevalier Aigle patron nanga Fally Ipupa grand frère nanga et lelo na ba respect na famille na ba entourage ba master na milieu kaka quoi lelo na mukili nzamba yeba ipo ani asala ike faut le king azwa makambo po ba biso pe lelo ba Emmanuel Macron to koma pe na ba dimension moko boye na ba niveau moko parce que ba sala to beti depuis na Integra Group. Combien de temps déjà depuis Kota Group? On a continué en 2017. 2017 et Tilelo en 2026 donc 9 ans. 9 ans. Donc on a tamé 10 ans bientôt là. Donc pour nanga et ça l'a bien. Na 9 ans. Autant de Bamboga na Bamboga ne. Bamboga belé. Pourtant on a Kotaki en 2017 wana na ko kuta ba osala album ba aussi ba linga ba 6 album Contrôle. Et tant on a ya et puis tant grand frère nanga monsieur le chevalier Fally Ipupa a dit bon c'est bon Emmanuel c'est bon abanda boulot naé c'est bon. Et na bana en 2017 o tchepe vocal mbamo na tchepe mbamo vocal maboko na moto nazotambola nazolela yanga bolingo ekeye Pascal Sioka ba luba basekiza bolingo ba chelwa ya chibau ngana pesa kianga motema Manuel Pereira lelo yezo futanga 5000 lelo tetendai bolingo elatisinga pine Chancel Mbemba kite elibombusa te nzoka bolingo fer sufaka boye François Babadi ale okita nzoka lovenyonga kelo katende clé de la ville yangonande. Voilà, premier vocal aussi. Premier vocal, man a signé ton intégré groupe. Réaction, le quoi biso ta bana bilaka. Na kutanima bon. Monsieur le chevalier, vous avez na banoko, ils avaient tourné mo bazay en Afrique. Ba fandi na chef à télé, na vient na biso Gino Liaki, o yambagi déjà. Déjà na biso, ba paiement, ba lobi mendeni. Bon. Petit na biso côté déjà parce que tout ça ndeni ayo kuta biso déjà to lamba parce que tout ça ndeni damete non monsieur le chevalier le king a musique yemo comme tu as décidé mais pour décider les kamutu il faut tout na non pe ayo kapé ba vie ya ba bato au travail na bango très bien o ezate que no esala na ba groupe nyos ya ba patron ya ba entreprise ndé sali que non ba tunito non c'est bon prise ya pas on te yone kakati prise abi bon ça va abengi DA abengi chef à télé abisi bango après abisi chef Zagalo abi bon bobenge mani bo bisa ye na nzembo mo eza na souci abula da neni akusala solo vokonaye donc devoir et bandele nzembo mutu ya nzembo na yebite et là mutu ya nzembo na yebite bo yebeka ni contenu ya nzembo pe na yebite nde suko ton na otuna sko chef Zagalo na vena biso Gino Dea na chef à télé ba singata biso to nanjaka na bolingoti côté musu ezala mobali mutawole la mwasi na ye côté mususu mwasi ndawole la mobali na ye donc yo luka kaka na antenio so mibale sala sko solo voko moko boye to sala ba solo voko moko boye de façon que soki etombeke na kati ya contenu ya nzembo za mwasi mutawole la mobali ou sala la sélection d'accord. Ce que ça côté que mobali n'aime pas là, aux yeux commission au côté mobali. D'accord. D'ailleurs on a eu ça là et surtout parolier non pas parolier. Parolier on a parolier, on a deux paroliers on a travaillé na bango. Au talisi bango terme nzembo. Baza kutu na ngonditi. Ngande mna na ngona esi bango ndeni noko to sala solo vocaux à fonction. Oui. Nzembo eza côté bo moi si mutaolela côté musupe to sala solo vocaux mobile azolela soki tombeke moi si mutandolela na ba solo vocaux nde to bino maloba obo opesa ngande muna oluka sko ndenge na créer mzela ngande sko na oyeba na sali koto moi azolela côté mobile nzela côté mobile pa olela na sala ngo ebele. D'accord. Siko so e monika ke no mais o koto biso to lo ba moi site moi si mutole la mobile maman na zuna remplacer maman pona zana pertite pona rate occasion na siko tant OK obeti tant na ke na beti yango kana wembi boy ka yango ndi na yembi ka yango beta mbala moko petit na kota mbala mo na studio Alex
Choua. Oui, Alex Choua. Yé payé à sa ingénieur. Yé m'a donné la prise. Na kota pas basé en collaboration avec la Dea Ginoliak parce que Dea Ginoliak il est un directeur artistique. Très bien. Yé Moutou a coordonné en collaboration avec Alex. Ndeko sala que ton na koti na bandu ko koti apé pas malalement c'est bon tu gérant tu yo que ça me connaît. Mais c'est le chevalier à eux qui ont dit bon ça va bon aussi ça album est aussi c'est bon ça va. Tchelanga siko na yo kananu ba solo vocaux ya bande ko nyonso ba sali intervention. Wa bino bozate. Biso to zate wono yandeni. Mais c'est le chevalier sala makamuna en cachette yé moko. D'accord. Ya na makambo pa ko solliciter bino na makamusu ko solliciter bino te na nenga mabete. Et da ndenge na ye. Bo zape surpris beaucoup tani kana lo mombo. Nini oh kase yango elo ke bimiti. Vous êtes obligé de faire ça. Fonctionne. Très bien. Nous sommes là que monsieur le chevalier a fait dire bon, tout aussi ça album c'est bon. Bon, tu as ce qu'on a là intervention là solo vocaux parce que soit ils ont bien tes photos lukato longola yango parce qu'ils ont la sensité. Waouh. Vous mettez tcha eloko oyo ba tu peux so ba yoki yango ba apprécier. Ils ont été que non ba tu comme ah mais neli ba tika vocal over mezala. Nde osala ke monsieur le chevalier afanda yoki ayoki nzembo boy ayoki nzembo pe ba intervention et tombé ce qu'on a nzembo susa atala ba yoki oh maboko na moto nazotambola nazolela abi na c'est vocalo ba c'est manière bi ah zoom son wow abi ah petit na ngai ça va donc parce que monsieur le chevalier baza ba grand frère oyo ba bandi ndule biso totala ouais baza grand frère nanga ya palais yango tonga yo kaki pe lobi ah petit frère c'est bon accolé apprécier apprécier ngo et puis après na ndenge pe continuité oya pe na ndenge pe deuxième vocal est qui dans l'album deuxième vocal est ko na je suis fou de toi na komioloto na babutu na melaka masangate monimi ya missioni Nakaka love me Romeo yo was qu'on a bendi papa Wemba côté papa Wemba sala chérie Maria lela na komi pasta e paina yo pona zangi nde mosolo yeso ke na yoka papa Wemba je suis fou de toi na komi longtemps na babutu na melaka masanga te monimi ya missioni na kaka love me Romeo yo place ngana bendesko papa mbezala chérie Maria na kaka love me tel qu'artiste vous êtes intelligent ça ben oui ouais, parce que au moni toza na monde andule toyo kaka utala pelo papa Wemba za grand prêtre na ndule na ibe na wayelo na benda kaka nazu na maluba na ete nazu kaka nzela ndenge papa osala o za album nini o est-ce que un album ya biso pe ba bloquer les kebele après contrôle to osala formule 7 ouais ndesco na osala tant to sala banzembo le King Khan ezalaka nde akochaka biso tant que coach na biso aza pe na expérience bon ndeni bon boluka awa bosaba solo vuko po yebi biso nyonso ayebi ke style nzembo oyo na marché nde ezokendela emani so na yebisa sala solo vuko aoseretrouve style nzembo nde ezokendela so na bi chef à télé aoseretrouve na contrôle osalaka moko po yoka pe na retard kota suka mais la contrôle tant on a contrôle tant on est au sala après on a to continuer après to ça ce album formé 7 la formé 7 ndene au sala ce solo voko wana au sala pe ka moko na formé 7 na sala oui na sala moko et après nzembo ya bolo yang to zai na ye Papi Kalombo grand frère nanga et avant quitter biso à sala carrière en solo. Et il y a aussi là que, bon, quand monsieur le chevalier, après ça, tout le monde a opportunité. Il dit bon, bolo yang il y a pas ça là, moi, participer, ça lui pense mon aïe, nanze mon esquatali bon. Parmi, bateau peut avoir intervenir. Ça la choix yo moko. D'ailleurs vendre boula dit bon, petit frère na Mani, yo peyaka.
Palola eloko moko. Palola. Nde na osala nasalaki photo ya mowei ata batie ya zongwenya jamais kolongola mawa na paoyo ya ye apparence oyo nga nazopesa eza ti réalité nazovivre même le soleil se lève à l'est toyebi et se couche à l'ouest nde na osala solo voko wana et après yango wana bravo donc ngati na koti na intégré groupe nasali na nzembo ya souci na contrôle nasali vocal on a autant kosala de o nasalaki maboko na moto nazotambola nazolela et na formule 7 na osala je suis fou de toi na comme loto na babutu na nzembo honorable parce que na nzembo ya bolo yang nde na osala photo ya mowei ata batie ya zongwanya jamais kolon keso batie yo na liste ezala te ke no botie ndeni poka petit na biso te photo sentir pe azopesa pe mais côté dans ce convaincaki ye moko afutala pena boyeke okende bien ou bien wana eza mboka na biso te oyo eza pale na biso ngai na banda kotala monsieur le chevalier na ndo otala ke mpo na bango ezalaki daya na banyusiti wana na bandal ezalaki keno bavie bazalakina mpenza champ makina aspect ezala apte sikoto naye kokota na bi eza makambo ayemba nde bina nde zala mpe esprit na bi bon na otika espace te bon nakuti bana mai bana bakiti na bango si batya baplace na bango bafanda na esika ya yo mutu na ngai pusana changa kana chaka kiti toka na chaka kiti mpanzo na bisa premier te changa kita nde place jour on a bon awa nde place jusqu'au makamnange bandi sans que nazala na bo ranking na ba défi na ba massa non ngabi aya mutu na mutapesa ka de meilleur na ngana 5 pesa ka pusana ka mumkina chaka kita so talita na koti na début nanga na 2017 na bando za na sima na deuxième rangée bato babina awa d'ailleurs comme asko liboso comment liboso après combien de temps bon quand de to ndo fonctionner quand de to travailler na kenda ngasko problème na ngeza ba ex patron ne so na travailler na bango ba yebinga na mamba ponctualité ngaso ba yebinga mamba 10h nga fona avant 10h parce que pas monsieur le chevalier répétition et bandara tongo 10h boule bandi chef Zagalo chef à répétition abandi maman au gouverner Lénine bon papa kanga porte wana maître bo kanga porte ko après 10h au kotati nde biso to bandi bo ataza nani fo président benganga aba tchana se kotsai ngabi aiza da mais tout solo là na chef Zagalo venanga vejino good golobati chef à télé good golobati mais na sala ka erreur mo ils avaient vu yanga moko te ezaka mo bambouteillage ka yobi kaki mo bambouteillage ezanga te na ma retard bo ba isanga ma vejino ba e mako so petit na neni ko ba bien à côté mbamo à côté nga se fi na zo ba zanga na oya na tikala libanda tire pesila chef Zagalo bima bo bi ozaka nga se na bisu ko mettre bisu bi ayesenga me papa na swata na otala boulolo révolté esprit nan donc il y a une retard une fois na 9 ans na lobi no depuis na koti mouvement na 2017 na ka répétition une fois retard na vanda libanda na bia sekenga ngape na bibo ça va o eta ba pompage nanga na binde na sala ngo na olamba ngo bien bozonga sous na problème te bozonga sous na retard te oyo na sani ba tiré 10h 5h pongi na katiam na kata pongi 5h na lava papa na bongisi makamutu pou longwa 5h30 na bimi derrière libanda ti bambouteillage to kuta na ono banzela ba côté mzela na biso kuna ba paille de marbre ti na comme siège et comme nga neto ne ba 8h mo ti na komi na ngape na peli na koti na kata lupango wana déjà na biga nde na abuna su na problème te na fa na au côté le vent 8h na bisu nga koma kuta musu 6h surtout na bisu na lo bano makambo nga mona ebinde na mitamusa
Si tu veux être grand, il faut se discipliner, se sacrifier pour qu'on m'alobi grand. Et puis, ti lelo ezaka bongo. Ti lelo, nga ba masana to travailler na bango na quatre entreprises ba ba nzamba avant au azam mystique na yebi point na sala yango. Donc, et le restaurant peut comme liboso ezaki kokoma avant. Oui. So na ya avant na kuteni pena moi quelque baya o de bazara de nager. Na ko muzi ya ndeni. Pardon, quand ça na bo. On va ya ngaza fatigué ya chana se. Na créer le mo le mo ba. So posa poser le mo na créer. Nga na posa okanga kaka na gagner. So na jeu ils ont bénéfice nanga. Pour un nazala toujours na kata liste. Alors, tout le monde va ça dit 30 minutes dans le petit parcours on a eu na kata orchestre et ça le plaisir hein, c'est le plaisir qu'on la manière dont au tamboli quand même la discipline na kata musala tilelo au comment considérer mais parlons on a deux concerts à Stade de France. Voilà. Et ça quand même stade Moi je m'en fous de ça. Ngana bango pompage ezarani na bateau ba o ba komara bien. Merci pour na bango. Ba o peut ba fingaka. Ngasko na litana bango bien na pompage na salle là bango. Pompage ne. Bateau yo ngana bango na répondre bango tina loba. Bateau faut ba yoka ngaka na ba. Mais ba fleur. Très bien. Merci à Jimmy Timanga Porte de la Chapelle qui nous suit. Grand merci également à Diezola. Diezola Rior. Bokende bo toto là déjà billetterie à Makambuya. Héritier Goga, patron et latine, le 3 juillet. Et puis, on peut basali moussa na bango. Basali on peut bien. Musique na biso esenga bongo. Tout ça na tokolo bandeni, ba polémique moko boy loyal. Mais ezalate la sima makamba loyal comme makamba moko boy. On gagne quoi? To gagner nini? Biso nyonso to défendre quatre drapeaux RD Congo. Musique na biso faisait toujours fort. Hier, babando lo bakeno, musique congolaise et lali bona boy na boy, musique ivoirienne les autres dominé biso. Tiens, papa mba silika na eloko wana personnel, papa mba de son vivant à sa émission wana na confrère na yo na Marisumbuga. Abino papa maruna musique ivoirienne comme on a venu non. Mais fallait pour pas décocher devant tout le monde. Mais non, je suis désolé. Fallait pour pas il est là. Donc, nous, le bac, ce qui nous a fait bien. Il faut quoi apprécier. Le king patron n'a fallu pour pas monsieur le chevalier. Andi makabartise. Bartise congolais andi mabango. Au moment matali boabi oh. Ndeko ba bete koto. Et après très a commis. Mais ce que monsieur le chevalier, alors ça n'a makambango bien. À combien de fois Kolobaka a bien ponaillé. Très bien. Bon, c'est pas grave. Merci Emani. Ba réalisation de ezo kanga batuka ndendo allez grand merci à côté na toi biso ça soto tche date ko reporter pas na biso oui c'est normal mais o makambo sto tete biso eza makambo ke soto tche date to betango à moins que yana ko reporter mais o makambo susu te biso te. Merci beaucoup Emmanuel Macron. XX Ebima qui déjà. XX Urbain Ebimi déjà. Tout d'abord loin des yeux, près du cœur, battez la plananga. Laissez-moi t'aimer, laissez-moi t'adorer, laissez-moi t'aimer. Yaka zonga mon amour. Ah non, le king a musique. Tout d'abord, il y a un CP là. Il y a un nom de ça, le paiement Kamunango. Tu vas CP là. Ça va pepe lélé. Ah, tu vas CP là. Il y a un bac so ça musa na bien. Au concentration, au long nous kana ba fertilité. Au moins que makamune kende bien. Musique na biso ça fort. Mutu moko tako yo lobake non, ata na domaine na bino, il y a ba journaliste, ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Donc toza fort. Et c'est ngaka ke à chacun de nous aye ba pendenge ni akota musa na ye pour pesa pe makambo lobi. Vision patron na le king atala bi ba vient na biso déjà ba sala ba groupe. Ba sala pe makambo na bango pe kenda pe bien. Ce qu'on ga na oya, na sala carrière en solo. Na ko ya ndengeni. Afin d'être habité, parce qu'on fait un acte makota polémique. Yango lelo,
parce qu'à l'époque ils avaient soki Michel on a groupe boy a un groupe boy obi qu'il faut tirer côté outil mais le langage on les a sauté il ngolo baké à chacun il y a génération à génération ils ont ya besoin de vision na bango ah ouais biso sikoyo tant que artiste et musicien photo lukato capter ba côté o eza bien o eza ya bien té to tika na biso neti nga na zo na décision ngata guitare ezate mungongo na nga yango nde guitare yango nde do ré mi fa sol la si do parce que bato ba yebi ndule to ba yoka ka nde na osala ba solo vocaux na ba capella na nga ba kopeke jo aza na kati morobo ouais po nga eloko wana ka nde na ndenga ba début ba carrière nde to tambolaka na kenda matipa vena biso Congo le zonso personnel vena biso kester mutamemanga vena nga aller la cool grand frère ya Julie la cool vewana memingo webit webika donc vewana mutabisanga babina apeti na ngai obika yo pende na moni la rayo parce que obi bata vekes bango tu bana moi ndenge mo à ta place apemi moi ja scanter parce que vewana amemanga bisinga toke pa vena biso kes Qu'est-ce nakenda pe wana bobi ke amemanga histoire elle c'est que ça rend fort bien sûr d'anticiper na moi solo moi na moté mais na mimi non c'est important c'est important donc nakenda veranga aller la kula memanga na comment na bo maître moi azara na porte wana kutu auta okufa maître azara mo munene bo mwindu azara na bakitambo bo personne ne peut mettre on a mutazai na porte to kota ta monika vient aller la kula bia o de vient na biso azara na prêtre to kota viens aller la cool azo kotaka oh là on t'a normal oh oui que tu ma grand prêtre VKS ça peut masquer au bout habite ensemble ba joking il y a joking mais ensemble jean ouais il y a Levis fait paiement bien modégan de to ba col tombolé allez la cool soit pas tenu na côté na catarage sans scanten habite TV beta bungalo bino de bungalo la palais vema moi comprendre le message à telinga Emmanuel faina penye mania va to kota na catarage ibo ndobaka na bisu yo to bima libanda verse nga petit na yaka to bima libanda bando tali sanga bi mende to kota boy munga na ndo beta falo kota ngabi mais venga na ebe ngoti no kota mondeni habite ye kolongo sekonde to sabo ngana se vebosa na bi obi na kota ko ve mona mama papu ya ange ndemte kota ve mama lo aseka abi sukaina mamo epsinga aipsi allez la corona habite TV on va y que non na luka pe ba chanteur parce qu'à l'époque wana vient ngai a Tony Sampaio époque na bango na ba vient nga Zoebela bazalaka ce que yeko sala ke bango pe ba yeko kende pa mpanzi na bango ba dream team band avant ba longwa vient nga Sampaio vient nga na Tony vio chanteur on a tangi ku community vena mo Tony Sampaio na Zoebela Zoebela moi obi na kota mama na wemba yo viona on a insus yo no to zote musique ah non aboyo ngane ngoyemba bongo oh kada lipamba osuna ona ngoto mais mais na chanteur koto yo so to zoyo parce que avec ce temps na salis canten wana VKS mbamoko azana ya chanteur bon petit peu boka ntwaka parce qu'on a kangaka nzembo boko yo kanzango obi ketana ndo yimbo kande no yimba boko yo kanzango yo VKS kata yoma swapant petozo zako ngabi zamela ngai ba meminga a souffert ko motakenga